vraiment bana poto bozo comprendre événement ça événement passi balobi passe na motema touti komona entrée ya général Kanyama auti kokota kaka sikoyo vraiment bana poto bozo landa en direct ya RD Congo info.fr balobi vitesse donc toujours l'axabino kaka ba image za ba image ya passi vraiment apôtre bol ya lelo atiki biso ils a vraiment passi na motema on a toujours mona kobima ya général Kanyama Mokonza Mapinga yaki ko rendre dernier hommage ya papa na biso Bolia yaki ko rendre Zumona bande nyonso toye ensemble kolela apôtre oyo azala ki reconnu na bamboka na biso ya République démocratique du Congo. En plus azaka ka reconnu na République démocratique du Congo te mais aza reconnu na monde entier. Voilà sorti accord yango wana balobi RD Congo info professionnalité toujours professionnalisme eza toujours na kati ya RD Congo info bozolanda ba image ndenge tozo bima sorti du corps yango wana grand prêtre César nga jozo mona bandeko pasi na motema ici Prince à 24 ndenge bozomona tozoko tasko Prince ya triomphal on est en direct vraiment tozo laksabino tolobaki RD Congo info to partager mawana bande kwa bima tosili ici 24 tokoti sko triomphal poto kende vers palais du peuple donc tozana bino to continuer bon ça a toujours branché scotché na kati ya site na bino RD Congo info boko sepela parce que tolobi to kolakisa image au mobimba après avoir coaché ba parti au tokotia la bino intégralité ya image au mobimba bande ti suka pona relaxa que non on est ensemble to ça on a kaka pona relaxa ka ba musicien mais to ça on a pona kolela na bande ko ya église partout tozali balobi professionnalisme toujours na kati ya RD Congo info.fr wana